Il n'y a pas un problème entre Sila et Belle-Vie. Linda, ce qui m'a dit que on a fait à telle émission on voit un TikTok là posté qu'on a Instagram là que et donc là rappelle ce que Sila SB bon on l'appelle Linda. Et pour la canana c'est bien que na muta kana mkuse na yana bureau wana. Na yana bureau ma Belle-Vie. Na yana bureau ma Sila Bissalo. Balongo la Jérémie. Alongwa na kata groupe ya Bella. Pour na cause nini? Yo zalaki. Ce qui m'a pensé que conseil tout makamwana zo beza solo. C'est bien très bien. Balé papa po la liste qui na kati. Balinga kayote. Non bato boza na entourage ya Mabela. Belle-Vie Belinda. Boye bana ko se respecter. Lobby à mercredi. Serge. Yo. Na Jérémie. On laisse Jérémie pour la belle. A traiter bino. Boza mikolo mo boye bo pesaka mwana mukie conseil te. Bozo sambwisa biso tina niveau oyo pona nini. Entourage ya Sila Bissalo Beka. Boye bana ko se respecter. Et puis bato théâtre na moi je ne passe pas. Et ça baba non l'aime peut-être baba na oyo ba yelelo. Marina tu n'en parles même pas. Tu me permets alléluia on va amen. Po babilo ko eko makapa ya baba na basi oyo te. Bako mako chola bino, bako mako lakisa kisongi songi na bino. Mutu ya Belle-Vie ce qui est passé au bino mais là votre présence senti. Gamo le moins que Jérémie na groupe na bino. Puis yo muto zo sali bandeko. O pesa que c'est des paka juma. Mais information wana. So za muta maboki akala. O Sila. Bon attendez ni ko maboki. Bon attendez nini? Nous ta maboki. Bon attendez ni. Les artistes et comédiens ne sont pas de n'importe qui. Ils ont œuvre de l'esprit. Salut très chers fidèles internautes partout dans le monde entier. Sika Bozwami Bino. Merci beaucoup. Nabino tout Bolandaka Biso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Merci beaucoup. Nenge Bozo continuer à s'abonner. Nenge Bozo continuer à publier ma vidéo. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Sika Tozo Sa Elabino émission. Toza pena na balabala. Toza na balabala pena comprenez que ce Bozo comme moi makele les mots donc Congo, donc pipi na pipi, pampa na pampa. Merci Nabino tout n'engue besoin continuer à s'abonner na chaîne Nabino. Merci beaucoup et merci beaucoup Nadja Kanangila na sima caméra, réalisation, montage. Merci beaucoup na moto ya Yambo, Kolo chaîne Oyo, Mabela Dinganga depuis Londres. Moi si ya Mwindu sans microbe. Merci beaucoup na équipe na Mobimba vrai ya chaîne Oyo. Feza TV RDC, merci beaucoup na Maman Pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Dani Nzila na Dible. Merci beaucoup na Maître Chinois Kilo ya Matete Nazo Lelo Mabe. Merci beaucoup pe na cadre oyo ya kitoko bo ezwami na Avenue Ngiringiri. Deux extrêmes et sika oyo ezali deux salles de fête, il y a danger au mariage, aux cérémonies, aux conférences. Il y a na Avenue Ngiringiri wana tout droit en face il y a école oyo Athénée ya Ngiringiri. Donc on kuta des extrêmes salles et ça on est jusqu'à 4 bapesi biso tout ça la bino émission libanda wana. Voilà lelo to ekolobela makambo etali cinéma et biso ya Congo o bobenga maboke. À chaque fois qu'il y a un internet, à chaque fois qu'il y a un salami boye, combo ya bato théâtre ezanga raté. Et lelo après Maramoutou, après concert à Wenge 4x4, tozeli news ekweya, to vandi kaka boye news ekweyi et tozoye bate ngana bino to kene ko découvrir ngo problème ni nezo s'est passé entre Jérémie nandeko na ye sœur na ye o ngana lobaka ke la patrona Belle-Vie Belinda na ebité eloko ni nezo s'est passé. Tozo kende malgré de travailler place ya makele le bon comprendre biso. Tozo kende to Sabino ni nezo s'est passé. To commenter mukie mais bon yo kande makambo eza na kata ebele parce que tozo comprendre que na théâtre na biso Congo chaque fois qu'on soina, chaque fois qu'on discute, chaque fois que problème est bimaka to yebakate ezalaka nini. Alors Jack Kanangila, j'espère que bandeko baola nanga bakozala patient ou patiente ya koyoka mbela oyo makambo oyo ekwei lelo na makambo ya théâtre. Voilà. Famille, Belle-Vie, Serge, allez ma banne.
très bien. Parce que les réunions des familles, et bah t'es à la papa toi belle fille, aïe éviter. Serge, mon nom c'est ma belle fille, aïe éviter. Bande quoi ça les réunions. Papa, once que belle vie, à quel point il sa papa Serge. Au monité, on a essayé qui n'a moi Marina, n'a venir moi mon bal oyo tasiko yé aki ko sla kuna parce que Jérémie peut-être si la kala azongaka abenjango ataliango bomba technique bomba tactique sila azoyi bayibango abengi sila idole na ye est-ce ko benga sila idole na ye eza problème bandi kunanga basali réunion ba ko pesa moi mon bal oyo bango nango indéterminé bango nango. On est ce qui est indéterminé, ce qui est indéterminé. C'est l'été. Avant d'ici, que. Ah, franchement, comme on a encore s'il vous plaît. Donc, on est ce qui est indéterminé. Voilà. Ah, oui, mais non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mise à pied. Suspension indéterminée. Voilà, bébé. Ah, suspension indéterminée. Pour la nini parce que ça qui moi ndambo a vidéo on a sila alors bi sila za kitole ngana contraté bana contrat bana la bachache kozo pesa ngakanda bae koyokana bango tuwana po ata papa mibimba oya Serge na Alain ba pesa belle vie conseil que mama e mama chana batir zo potase on di ba otio voilà ya voilà, voilà. Ok. Suspension en durée indéterminée. Voilà français. Voilà liste de moi-même. Merci Yaya. Suspension indéterminée. On peut ça, Jérémie. Yaya. Même ceux qui m'ont condamboka, après la maison va conseiller bien pour tout autour na yi. Ceux qui belle vie, qui vient papa Serge. Nazo ko sa te Jérémie a kufita dans bon moy. Oui. Aïe papa Serge qu'on est là par rapport à la vidéo oyo. Mais les photo. Donc on a rassis la belle vie bazo poster. Est-ce que ceux qui Jérémie a ben ici la idole na yi. Est-ce qu'il faut déranger maman top? Tu es dérangé fille, tu es dérangé Bakata, tu es dérangé Gabriel. Pourquoi déranger mes belles filles? Est-ce que ça a sens? Pauvre Mindondo, il y a comme ça qu'on a ici là. Abaka non, pour na ici là. Est-ce que ma bé? Est-ce que ça m'a bé? Moi na o mimika bongo. Abaka yé il donne les biens à ici là. Est-ce qu'elle est soumo? Il y a des gens qui peuvent de la barre, de la belle vie. Bon, ok. C'est que si la peine de la ceux qui m'ont la moi, sur la français au moins, on sait les combos d'ailleurs. Avec elle, la belle vie. C'est que si la peine de la moi, c'est voilà. Linda, ceux qui m'ont dit que, on a payé à telle émission, on voit un TikTok, on a posté, on a Instagram, on a dit, et donc, on a la belle vie. C'est que si la SB, on l'appelle Linda. Bon, ça va encore, s'il vous plaît, Bandiko. Wana cause balongola Jérémie alongwa na kata groupe ya Bela pona cause nini nde omoni wana idole musisa Marina laba bambiaka ya Bela bamiko ba Serge bapuye mais lobby lelo to lelo jeudi lobby ya mercredi Serge yo na Jérémie, on laisse Jérémie pour la belle vie. Belle vie, on va très bien, balé papa pour la liste qui n'a pas dit. Balinga kayote, Serge, la liste Serge. Mon bal a tir line qui a l'air à passer papa qui va en barre dans le tournage. Serge, ce qui belle vie, comportement chez à ma paix, on se plaint dans l'autre. On revoit sa belle vie, mon bureau d'ailleurs, oui, sa belle vie, tout ça, on va Jérémie, oui, ça va dans. Oui, ça est ici. Bon, non, c'est quoi, s'il vous plaît? Lobby, mercredi, là, j'ai dit, hein. Oh, belle vie, au moni façon, au moni comportement, lobby, là, j'ai dit, et pas Jérémie.
mais vis-à-vis à belle-fille oyo aza leki na bino na Serge na Alain na Richard Mukoko bango nyonso oyo kutu ya mwasi kutu Marina kutu na parlons même pas soki belle-fille alobi alléluia bango tokoki amen Serge soki belle-fille alobi alléluia amen ata belle-fille loko aza leki epa na bino ke eloko yanga se eza mabe te leki ye ndeko mwasi ye moni poto oyo te na mona boye bokopesa conseil te bokopesa conseil te fedi belle-fille aza entouré ya bamikolo so asali erreur moko boye bokozwa osi na nzela te erreur ya belle-vie mpona bino eza alléluia amen mais na nsima na polise na nsima boza kose plaindre na comportement ya belle-vie bakota ndeni mpe bato maboki bokota ndenge nini no bato maboki bokota ndeni boesikenga nani sikoyo bino balidere bagroupe oyo bodirijaka bambolombo na bino bokomisi bato na baesclave na bino oyo kende badinana te oyo kende basila te oyo kende babelevi te bokosa mo baumpona bino basala na batendre leur kopesa bango batournage coupe avion abimi ndako 7h azo ndako na minuit vedi mutu ya belevi seke pase fo bino belango tomuka eza na sensi yango olongo sikoyo Jérémie na groupe na bino so atie papa ale ajoue batina Jérémie parce que j'ai moi on stress na koseka oui soit tu Serge Coutu soit tu écoute je na Jérémie bande ko na bingai yote ngai na opona Jérémie pona koseka on a stress abot ça va partir na nyongo soit tu écoute mwana kutu ya Marina laba ma fille moi ka fille wana Marina laba ba tu écoute na Jérémie bande ko la kanisa mismo na tia go kuta droite na poni Jérémie bon te Bon, ça, pour une dernière ok. Combien de fois je vais vous tirer des oreilles? Na combien d'abonnés pour on va hypocrite jusqu'à ces niveaux, jusqu'à ces points. Bon, ça va hypocrite, bon, pour la nini. Est-ce que Jérémie a combien de la idole n'a été? Papa Serge na Alain Marina Richard Mukoko. Yes, belle fille. Après ça, moi, mon ballon. Voilà, j'espère que boyoki natika bino boyoka bonga pena sala analyse na ndenge nanga. Il s'agit bel et bien de affaire Jérémie azui suspension et pas ya Mabela dingaka te mais Mabela Belle-Vie Belinda azui suspension pour na nini po alobaki ke Sila Bisalu Bekam azali idole nae yango bapesi suspension toyoki mwana mwasi oyo magalo bamagamba lukuta aloba magamba solo te parce que azala 8000 km arape na programme français asala yango baje aosenga bamo français epai ya batelespectateur mais yo ozosala magamba boye na média suspension indéterminé oyebi yango te mais bafana kwiti baolinga moto ya bongo ye mo mpe naolasake naleka nanga na bande l'école te mais naza makasi kaka nako kotaka makambo ba comédien. Alors selon ndenge moi mwasi lokuta alobi parce que yaza na 8000 km azui message wana ndenge nini et puis na bino bato boza na entourage ya Mabela Belle-Vie Belinda que j'ai salé en passant boye bana ko se respecter boye bana ko se respecter bozo sambwisa biso tina niveau oyo pona nini na bino bato boza na entourage ya Sila Bisalu Bekam boye bana ko se respecter tant nazolo ba entourage nazolo ba kuku te nazolo ba peke famille bota te nazolo ba bato batangi ba kombo awa oyo bazalo kwa mikolo oyo kwa bazaba entouraka bandeko na biso wana boye bako se respecter po babiloko oyo komaka pa ya bana basi oyo te bakomaka kochola bino bakoma kolakisa kisongi songi na bino na minute oyo ki atangi kombo ya Papa Alain atangi kombo ya Velanga Serge et puis atangi na ya Richard Mukoko donc a traité bino boza mikolo moko boye bopesaka mwana mukie conseil te pona nini makambo na bino bozozongo bootyango à la portée de tout le monde. Est-ce que c'est vrai que Belle-Vie Belinda a conquis qu'on suspendre Jérémie pour n'a pas attendu comme moi Sila Bisalu que asa idole nae
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de essayer de pas maman Oloba. Et puis information tout le bagana mona ngoza lukuta. Et ça va fausse information. Chaîne na yo penado, chaîne na ça là pour la bata théâtre, oui ton dimio. Oliaka, obokola mibali, obokola mwana na kombo ya bato théâtre. Mais yeba pe makambo salat. Babilo mo ça ba banalité mo ba futilité mo boy. Belle vie bela nga telemi boye, amoni Jérémie na teva lobike idole langeza sila bisalo ale suspendre répondre nini. Po elongoli parti nzoto nini, elongoli lisu, elongoli litoi, to elongoli nini. Ça n'a pas de sens. Vous maîtriser mon ambolo na TVT. J'ai dit na tout le monde où est entouré na ma belle vie. Et pour na canal c'est bien que na muta kana mkuse na yana bureau wana. Na yana bureau ma belle vie. Na yana bureau ma sila bisalo. Bozo aider bandeko na biso te. Yango moni bandeko na biso bazo sa nini ba finga ka bango. OK baza bato ba sala musala. Et so mo na miso batu. Jérémie a sa frère Nabiso. Jérémie a sa frère Nabiso. Si c'est vrai, Ndenge essaie de paka Djouma Ndenga Zolo Bawana ke Baya Serge yo zalaki soki ba pesa ki conseil to makamona zo beza solo. Et ça ta mukete. Pourquoi essaie de Panama, essaie de paka Djouma, essaie de Maya Moto okoki kotika ba vie ba comédien te. Pourquoi? Ba comédien ba soana. Yo so bima dans théâtre. Au coca théâtre parce que on a un problème antique. Et c'est de Panama, on a un problème antique. Yo mo zo laksango. O ebi ko employé mo oyo te que suspension indéterminée. O ebi ko employé ngote. Vous avez un problème antique makasi OK théâtre. Vous avez maël était na classe mais quand même intelligence na sagesse oh mo bobota manango et ko edo na théâtre. On sorti ka théâtre. Tika bato théâtre kimia essaie de paka Djouma na yo na libota na mobimba wana parce que batinda kayo ya Serge azala songi Richard Mukoko azala songi venanga Alain Mabala azala songi etalioté lukana nous solution o le capé ata na mariage ndenge moi surtout toi le kana mariage c'est pas normal. Bino boza ba jari ya batu oyo ovai na quartier makambo le kananda kwa batu oyebi yango mabalamite papa na mama babundaki kuna yoza jara mwana mo okola bongo ngai papa na ngai bisanga place o na kota kate ko kota te yo makambo théâtre tali yo soki nyonso tozolo baana eza ya solo babengani Jérémie pona alobi sila bisala za idole na ye. Et je vous confirme, c'est faux. Babonné surtout il y a fait la TV RDC, babonné surtout il y a Vision Plus Télévision. Ça c'est ménagerie comme ce qui parle. Moi sur le PC de Paka Djouma à Kosi, Belleville Belinda, Azala Maramwe Belle à s'occuper d'ango. Azala Maramwe Belle à Kosala. Atala Kaka Jérémie na TV lobby que idole n'angeza sila bisalu a Bengani. Oui, ceux qui babeba ina Jérémie. Peut-être babeba na likamususu mais pas banalité au solo bawana. Ouais, ça banalité, ça futilité. Pourquoi vous parlez de choses donc na ebite bon risque bon raison na rappela to boya ko loba makam na TV. Et c'est de Paka Djouma, yeba neni na kozonga mutu. Yeba neni na kozonga mutu. Parce que nga na monaka tous les filles ba jouaka, ba coquette, ba tebele ba jouaka ba bango baza ba idole ya Sila Bisalu. Et ça problème et puis il y a pas un problème entre Sila na Belleville. Baza na guerre moko eza nango guerre moko loyale. Parce que Sila Bisalu azali na chaîne, Belleville azali na chaîne. Guerre o nga na komona na misu nanga o to batu ba komona na misu na biso ezali o ya che filme ndenge na yesa ba musicien kene na ndiayi beta musique. Alors nazalaki na musika na kati makambo na osala na eko kanga makana kwa moko boye pona répondre yo
na répondre yo mutoyo musano ko salir bato à théâtre et puis drapeau nanga na portant na kingo nanga pour na ko protéger ba valeur. Alors essaie de pas Djouma un peu de respect vis-à-vis il y a des artistes et comédiens. Des artistes et comédiens ne sont pas de n'importe qui. Œuvre d'esprit, les œuvres de l'esprit. Pour ça, on a facilité. Voilà. Maramolobi no surtout, bandeko bolandi biso, maramunyo solobi eza lukuta. Nalinga ki mukena tika e avancer, mais nazo monango eza lango importance te. Tokotike avancer muke trésor maman, tika. Ça il doit essayer le côté. Pourquoi pas venir banger ba koko ya belle vie. C'est un conseil de poignée. Mais Serge n'a beaucoup na soubassement, on a se plaindre dans le comportement belle vie, les lotés, l'hôpital un jour. N'a pas preuve un jour. N'a pas dans soubassement n'a pas dans soubassement un jour bureau no wana, ceinture no wana, na commissaire ko ba preuve. Okosi essaie de Panama. Wana olingo bebisa ve Serge na leki na ye belle vie. O babandi lelo te oyo zalaka te. Tant bazalaka tant bayeba na yo zaka na Mompono, ozaka na Paka Djouma, ozaka na Imika, ozaka na Nganda Basoso. Comment yo bebisa Serge songi na ndenge nini? Et puis yo lobi ozaka muta soubassement, okotaka na se. Ba news na wana soma na ba $50 ozo ko sabiso soma na $400. Voilà, écoutez ma casse. On ne pas battre et puis battre théâtre, moi je ne passe pas. Et ça, baba non l'aime sous. Peut-être baba na o ba lelo, bazo envier moi $50 na yo. Parce que muto a joué à Nzonzing. Muto va penser que moi caché na thèse ya muké wana tambota likas wana. Moi je ne pense pas que encore salir bandeko na. Et puis yo muto zo salir bandeko, on peut ça rester de Paka Djouma. Ben information wana. So za muta maboki kala. Aussi là, si on a monté ma boîte à l'élo, on a succès, on a succès. Monté ma boîte à kala, on a aussi la péka n'engo aussi là wana, parce que on a salir personnalité na bango. Et c'est de Paka Djouma, ça a respect, il y a artistes et comédiens. Des comédiens, bazala mibali na yo, il y a mibali, bazala mibali na yo, oyebi. Donc respect et zala. Voilà, merci beaucoup. Naibité. Jack, tu peux continuer mon cœur. Tu peux continuer. Tu peux continuer mon cœur. de l'eau Gabriel font la mise pour l'ingaper Gabriel était bon l'inga et ma mère pour ma vérité de l'eau Gabriel à grand on quoi avant ta venue mise à aigle pour à tout ma vérité pour l'inga vérité on a été et ma mère il y a la seule personne à sa ma vérité puis on m'a compris alors ami voilà merci beaucoup Tossi ici et c'est de Paka Djouma na Olobaboué tika songi tika lokuta chaîne wana sali wana mama YouTube femme celle avec beaucoup de wifi avec beaucoup de mampouya tika songi et puis tika lokuta babonné na nga ya Feza TV RDC babonné na nga ya Vision Plus télévision c'est archi faux mais nayebi ke bafana kwiti bokota na commentaire bokoloba géra zolo ba mama solo nanga na essaie de Paka Djouma na koloba mama solo yaza 8000 km ata ba hotekele ba secret ba pesier et aux allez monter na o ngana na ona matière ana Kinshasa awa soit disant muta soubassement donc eza lukuta makasi Jérémy azana problème na mabela te belle vie belinda te et puis na to ma belle vie azana problème ya ser na biso silate ngai nazolo bana ba entourage na lobi bien que les abakouk te famille libota te nazo s'adresser na batu oyo bozaka na commission ya comité directeur oyo bo coordonnaka na bandeko na biso lokola Sila Bisalu oyo bo coordonnaka na bandeko na biso lokola Belvi Belinda boye bako se respecter makambu na bino ya kati ebimaka libanda te tala sikoyo mwana mwasi oyo essaie de Paka Djouma ke kolobake
pa Serge na Richard na ve na biso Richard Mukoko na ve ale ba telemaki bazolo ba o te tozo comprendre belle vite azo que la ne biso te akosi lokola bien ça ba preuve ngai na to kokena ba preuve to mona ba preuve vango nazaki na concentré na maramuya wenge ndenge beta stade wana yango moni makambo na bana ko landela ngote tangu na yoki yango na ye. Merci beaucoup. Nabino Toubolandi Biso, na Feza TV RDC. Continuez à s'abonner, à aimer vos vidéos, à partager, à liker, même appel et ça la bien. Kobenga chaque fois. Jerry Kobeto ça la malunga. Merci beaucoup Nadia Kanangila na sima caméra. Merci beaucoup na maman Bella Dinganga. Moi si à mwindu yangolo, moi si ça microbe. Bako sangane belé. Mais ya sambu. Merci beaucoup na maman Pasteur Titi la source Dani Nzila na Dible na zole lo mabe maître chinois qui lo matete na zole lo mabe Mireille Ilunga depuis Londres na zole lo mabe sans oublier Ben 52 Bijou Masamba moi si akenda sango moi si kitoko wapi na keimba la moko et pas il y a si déjà la baronne ozo solo la terre na oye bateza nini Wester balongoli na matili susu muke na moni venanga adresse motomètre beba zibeba likofi nanga na bomba na mukongo soki bomeki na bimisi na kemba la moko na Arabie Saoudite na moni Gigi Katema depuis Arabie Saoudite alandaka nga danger alobaka ke Jerry Kobetox sala mosala na yo muto abangisa yo te parce que drapeau ya Congo na portango pona ko sécuriser ba valeur pona ba anti valeur te. Voilà, merci beaucoup na Francis Moulouba cher. Ah là là, mutabisanga kokoma PDT IST za $3000. Merci beaucoup Francis Moulouba cher. Émission de Sala Bino na avenue Ngiringiri. Et si ka Jerry na ezaka bino masola Jerry ezebele. Jerry papa bango soma le ponte to tambola ba commune ebele. Donc naza pena mwana ya Ngiringiri 1989 88 87 navana na avenue Ngiringiri. Mwana muke 86 sikoyo bayala ba 86 wana ale Mokengeli mon père Mbaye Oscar père son âme là où tu es fils directeur à l'école Mokengeli en 1986. Donc merci beaucoup na maman Kapinga Ololo moi sur Botaba na 7 na mobali moko ma maman chérie je t'aime beaucoup. Merci beaucoup na Darling Love motema ya Sibu Mutombo. Merci beaucoup na maman Mise Misenga Bambo Tebele maman Lopango. Merci beaucoup na Brigitte Savané okoma beta Jerry Kara maman Confort Brigitte Savané Bambo Tenoé Belé. Et puis merci beaucoup na bino Toubo la naki Jerry Kobetox. Mais bobo sanate essaie de Panama essaie de Pakajuma moi si à mon pono moi si à maboke ayala maboke batande na motalaka babimisa été atikala na kanda bata théâtre moi bimisa bata théâtre songi tokolandela ye tokotika été. Merci beaucoup. Quant à moi je vous dis bye tokutana ba émission koya ciao.